TV, MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bonjour chers amis internautes, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous êtes connectés sur votre petit écran pour suivre cette émission Un cri de pauvres. Ici nous sommes dans l'orphelinat, ça marche sur les métiers. Et puis, tu awa na compte la fondation FOMAD, il y a Maman Dorcas depuis Nalondra. Tu awa émission haute de Sarabino, Ningini, Yarosunga Babola, Bato, dans le besoin, puis ce monde de l'autre qui tisse sur le terrain, parce que Balbarakat est du bandaté. Quand ils ont dit bandaté, à tout le monde a mis orphelinat, clôture, il y a bien. Maintenant, on doit entrer là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on a comme là-bas, comme difficulté, tout. Nous allons s'entretenir avec quelques personnes, il y a orphelinat, et puis banapé bakoloba. Nous avons toute l'émission, c'est pas par plaisir de donner cette émission, mais c'est parce qu'on a senti qu'il y a un ban dans le besoin. Il y a des gens qui souffrent. Vous connaissez vraiment l'actualité de notre pays. Sur cela, je vais inviter mon caméraman. Nous allons entrer à l'intérieur pour s'entretenir avec les enfants grâce à la fondation FOMAD. Merci beaucoup. Maman Boyoki, hein, Maman Dorcas, ça c'est Andoi. Oyandoi, non, Batamawa, Boyoki Dorcas, elle a que 15 ans.
Et puis tout ce qu'elle a dit ici, ça m'a fait très mal. Bana problème, il y a maman le pan a une pression. Ce qui va foutre mon anda côté à on a plus de 60 personnes au bazar. Alors tu as bon libanda maintenant ce que 60 personnes au bazar. Bon tu as bon api. Ce qui est sunité, cause la rate que n'est bon à gouvernement ça la gouvernement ça la gouvernement c'est un marambo belé. Toi qui es en train de nous suivre partout dans le monde, en France, en Angleterre, dans les pays non il y a des bandes en boka. Tout simplement la poste ya aide na yo. Dorcas, yo ya a depuis naneni. Na depuis kala na zaki mo mukie. Depuis mo mukie okoli a. Okoli a. Na memo a. Nga pika batokomi mtu mamanga a. Batokomi memo a. Après avoir commis à ce que depuis oya a ce que difficulté ni nango oyo mo remarka à part maman le pan. Pour le pan oye sika non? Ce que difficulté ni nango oyo mo naka. Depuis oya a la fondation na orphelinat ça marche. Kolia na biso, kotanga na biso, kolata na biso so tozobela. Bambongo hôpital ezala te voto nyoko ma surtout ceux qui bana bazobela surtout na classe na biso maman azala sala te, asala lelo te, ana musala mota sala. Classe na biso eza passe, kolia na biso eza passe, kolata na biso eza passe. Makambo bela passe tozala ngo. Parce que nous avons non okutana amsunan de kono monter ya famille. Oyebata membre monter ya famille na yo tout. Na ebita ata moko na ebité. Ata moko ebité ni papa ni maman tan de comment de loin. Na ebita tani ya pe na ebita ata mutu moto. Donc pour nous bande kono ya ba baza a maman non ma Chantal. Bande kono ba baza a baleki na be bazaka a. Baya na be bazaka a maman na ngayo nende maman Chantal. Papa na ngeza nzambe. Oh là là. Abi papa na ngeza nzambe mais non. Bakunza mboka pe babeta mo li baku na biso na kasa ya chaîne na biso MDGD suivi mafuta ya sika. Barobeta pe li bakouf batali maintenant ce que yo Dorcas en tant que mon mboka en tant que orphelin je sais pas trop au lobani pe na bakunza mboka o batala na minute oyo basunga biso basoutenir biso na mbonga ndako na kolia na biso na kotanga na biso basunga biso nzambo apambola bango otika bango te. Vraiment merci beaucoup là c'était Dorcas elle a que 15 ans à lobby batana pour ça ya kotanga pour ça bazala à l'aise parce que ezara mal à l'aise bavandi bongo babi mokomba mal pango yati parce que mon maman pango aussi liga aoya acha bongo tu banda ezavement catastrophe nozong ela ndekonanga au lipsa biso batu o tout ya mitema ya mawa parce que d'ailleurs malade eza ya coronavirus ezali maintenant siko bana o souvent bazuma maladie. Il arrive vraiment un moment que n'est bon 3 ou 4 bakoi maladie n'ambalamako. Il arrive vraiment. Dès que tu toi na mon quoi lycée à Abela. Abela. Alors ça va forte fièvre. Bon OK l'hôpital les on ka ba calma ka. Ça va calma. Parce que non bozina mbongo ya omemena kati ata ya centre mo ya pembeni ate. Non te on mon maman obi mazo ke ko lukaka. Tebi tenzambe to bondelera nzamba sunga poto mimelo na hôpital azwa traitement za la bien. Siko ba jeune fille yebisenga ba 16 ans 17 ans na bango basala nini à part kotanga tout. À part kotanga basala elokote. Basala elokote. Et ça te que nenga bongo binone bolinga raté ou bien eloko sala za nango mais binone bobo ya na binoba. Te bazana bala mikie ba rotinda bango te babima eza no interdit na ba loi ya ba centre bakotika bango te babima ou soit baketeka mokilo ekomi makambo ebele te baza bana bana mikie ba 12 ans ba 13 ans wana bana en plus pe baza bana basi bango tuna wa 18 ans nazaka mama si et wa 18 ans mwa mobile ya zap na minute aza na classe nini aza na 4e ka ba retard ngo ya bambongo ya Minerval ya onde. Mais dans ce temps j'avais vu là au fond qu'on a bazar lamba. Mais non, il y a mon pour y a mon colo. Normalement, il y a une sa place wana. Mais non, je vois une fillette là, je sais pas. Aza bonne, il y a ça nepeka moi na peka na kati orphelinat. Aza moi na orphelinat to lambara biso moko. Bino moko. Bon futa. Ba pour ba travailler à ezate. Ko ba charge wana tu to lamba et puis kolia balia bango te sika moko bien. Bilo to liara biso nyonso ka yango wana oyo solambaka biso nyonso ndo monya ka yango wana ko yo lamba te de la lambaka na lambaka bazaki na basiti ba oye kola kolamba si oyo lamba na ajini
Il y a 12 ans. Comment il est? Élysée. Élysée. Donc c'est Dorcas, c'est bon. Ah, bien. Le cas Élysée. De l'Élysée. Non, pour ce qui concerne ma religion, parce qu'il y a orphelinat, il y a été que ce ban il faut que ça makamuka pour que baba orphelin tout. Maintenant, pour ce qui concerne ma sambela, pour la prière tout. Bien que ça va passer, bah ya ou bien bino tout beaucoup église. Tu viens de l'église la chapelle. La chapelle. Bino son ba mort. Bisonyo so chapelle est une dame tout cahier à côté to kei retour pezongisi. Là si je vois vraiment bien, c'est que chapelle puis de l'autre part à Boujape qu'on a pour la bien à l'aise. Asunga biso porta biso aide nae. Porta bino aide. Oui. Non, à part la chapelle, à part Batumusu Sama Obayaka, Diaboyamba Diata moi tout mon voisin moi élevé à le gouvernement parce que sans une autorité c'est trop dire. Mais mon toit est élevé. Déjà il y a déjà à Oayebani. Namte. Non, il y a été. À mon côté. Namte. Membre du gouvernement pas à mon côté. Musicien. C'est quoi to yamba kaka na décembre majabu ani na majabu nde yaka na ba mama Sandra ba mai Kalamba inde ba konta la biso. Là mamuté lesquels on calme. Elle est calme. Merci. Ndibno Bozolanda. Vraiment calamité tous les nga to chité, mais avant que chité to nga peut to s'entretenir moi muké na bana. Pour bailler sa biso ba souci na bango ba posa na bango parce que bana baza tellement ébélé malgré tous abango nyo sorti tous quelques-uns. Mais avant non zone la kaka maman la ngaza mpanzi pona bisa biso moi le moment ya suka ya batamawa ya gouvernement oyo baza oyo koti na minute oyo maman bisa biso moi le ba ya suka pona battu au botalo mais tamité maman pour botalo na minute parce que je connais ma chaîne MDGD, il y a beaucoup de gens qui visitent mais non pour moi le ba ya suka et ça moi bien na bato bolanda. Ma batino so batala biso lilo basuke ezaka bosunga. Maman Chantal asangisa bango te ka pona esengo sangisa te. Asangisa bango pe la ki recommandation ya Nzambe nda asangisa ki bango. So moni ti ba ne belé basangana eza recommandation ya Nzambe nde asangisa bango. Tanga zaki na ba moyen bande ko sunga na ba hôpital. Bato baza na difficulté ba orphelin mususu na ndako bande ko sunga bango tel me ka recommandation Nzambe yango fini ka pona osangisa bata mitema malamu bo ede bo sunga po bano amike o lelo so abimi na balabala vi na ezala ndeni to mona no ba shege o baza libanda no nde vi na bango ezali o didi o te ebitelo biso ozala nani na vi Nzambe ka nda yebi il faut dans la place moko aza encadré aza calme atanga malamu akola malamu az éducation ya malamu lokwa mutu nyonso orphelin aza mutu azaka lokwa mwana nyonso aza na ndaku mona bango ka lokwa bana na yo tala sikoyo bana na yo bazanga place ovanda na bebe oyo na malili elanga oyo na maladi ya covid oyo place okende eza te yango tosengaka lisungi na bino yo moto otala video en tout cas Nzamba simba mitema na bino bosunga so bosungi te eza passe. Merci beaucoup. Maintenant au Royaume Sabiso ben impressionne parce que biso derrière à la part il y a fondation FOMAD, il y a Maman Dorcas depuis Londres. Maintenant pour la biloko atindi, moi le loba moko pour la Maman Dorcas à Zolanda. Maman Dorcas besio merci. Nzamba pambola bosana ote. Yo peza mbala no eliboso te yo tala biso tala bana na yo baleki na yo toza awa de temps en temps Nzambe so apamboli yo kanisaka merci to sepeli na visite na yo to sepeli makasi ya makasi ndoino paza omona Maman Chantal azate so aye o sepela pe makasi na ndengo yo sunga biso merci vraiment. Vraiment, c'était vraiment un réel plaisir pour moi de faire un petit partage avec ma soeur. Et puis, tourner quand même paix, hein, Kosola, Naba Mike. Parce que tu es banano, posa na bango, besoin na bango, lo banayo, pour bango, bazan na parents. Nenga bongo, tourne quelques bana, baloba. Dorcas a koyedenga. Ah, il a
Vraiment, Toroleka, tout cela, on a balé qui n'a biso. Yaya, bonjour. Bonjour. Comment on a dit? C'est les. Kalmeza. Ko olobanini pona mama moko boya asai bino mwa don atini mwa loso mwa nini siko olobanini nini awatalo na minute o. Asunga biso kana mbo wanda ku garantie sil balingi babimisa biso libanda. Twana bisika ke talukela biso lupango to vanda. Aluke no lupango to vanda. Siko bongo bakonza mboka obolanda bino na minute parce que biso bakonza mboka balanda biso. Siko yo olobani pona bango na bato ya mitema malamu. Basunga biso so bana mtamba basunga pe biso. Merci beaucoup. Constant yaka. Na vidéo sonore ba kono bien yaka liboso. Comment on est pour nga bien bien. Costa. Kalmeza. Ya mono za ilonga ba joueur ilonga beta bale minga. Beta bale. L'équipe ni. Ah kaka. Kana lo pon kaka da ya no joka famille. Alors comme ça, ce que lobani ni pona mama Dorcas. Oaye, c'est grâce à n'aime tous awa. De tout ce qui va bloquer la score, le bani ne peut pas être la minute sur le bel mot pour ne pas l'autre. Oh, nous allons la motema, le bas yoka. Ngaza kana posa ma Dorcas asunga biso ah alingma benga na biso. Asoma biso lo pango asoma la biso pe bilbilo ko tosa nango posa na biso ka tosenga basoma biso lo pango soto lingo ah iska avant des arrêtés. Ce que l'on a ici avant des arrêtés. Yomono ya ana ajni. Ne habite. Oui, bien côté. Na aja mwa mke. Ha. Na aja mwa mke. Oui, bien ni na aja mwa mke. Mtaisa nga Chantal. Chantal. C'est bon. Siko à part ma Dorcas ba konza mboka ba Holanda na bato mitema mama wa ba Holanda. So bango po yebisa bango nini. Ngapi na linka lo basunga biso pe na ndaku kaka. Nzamba apa mola bango na ma Dorcas na ba konza mboka na basunga biso kaka. Na ndaku. Ndaku. Na mokonza mboka sunga bino. Juste écouter na mokonza mboka ya minute en face boye biseke mokonza mboka sunga biso ni. Obanga te. Tina banga tina ese sunga biso. Merci beaucoup Costa. Nous ndoi à maman Dorcas. Yeni mto sanga va bien quand elle parle, elle est bref, elle est très intelligente, ça se voit déjà parce que moi mon cœur on a mis qu'on s'entretenir et j'ai senti elle a dit des choses là vraiment extraordinaires. Et puis je crois que Maramo Loba est touché. On a passé temps. C'est elle-même qui va parler tout ce qu'elle veut parler à propos. Il y a Maman Dorcas, à propos de Bakonza Mboka, c'est elle-même qui va parler de ça. Dorcas, à toi la parole. Alors, le bagnon sur le ligne, Bakonza Mboka. Non, non, Maman Dorcas, parce que sa grâce n'est pas toza à Bandoloba. Maman Dorcas n'a pas son merci. Zamba Pambolao, pour sali, pour biso. Kobosa na biso te sunga biso kaka koyano apeza mbali ya suka ya liboso te me ya kaka nzamba opambola otika ote. Merci beaucoup na zosenga pe na batamboka ya bakonzi o bozo tala biso toze belé na kato fenda bo sunga biso so botiki biso na longo so asu bo sunga biso nzamba opambola bino na classe na biso na kolia na ndaku makambo ze belé a bilamba na biso kolata kolia na biso zaki na pasi lelo kutolinga tolia loso nzambe kaka simu mutema mutu moko ayeli biso de karta kusi yango to olama bosunga biso ana kati ya centre kolia na biso tolia na pasi tozofana na pasi tozala mbongo nda kote mama asala te alelo mo asala te azovivre ka so mutu aye apesi biso na classe so mutu aye apesi mama mbongo mona kia sute biso minerval toye apesi mama mbongo mona someli biso teloko tolie bosunga biso nzamba bafela otika bino to opambola bino. Merci beaucoup. Vraiment, là, c'était Dorcas. Et puis, nous sommes déjà à la fin de notre petit numéro de Cris de pauvres. Et puis, avant de se séparer avec vous, j'aimerais vous rappeler une chose que la Bible dit, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel qui le lui rendra. Lorsque tu donnes à un pauvre, tu prêtes à l'Éternel qui te le rendra. Toi qui as des moyens, toi qui as des parcelles, voilà, ça marche. C'est pas maman le pan, on a quelques jours. Yom de la émission au Kokanga monté maté, Zala vraiment monté ma polele, Sunga Bango, attendre à $1000, attendre à 500, donc contribuons vraiment. Comme la biso, la carte, il y a un numéro, oh, ils ont un petit écran là, beaucoup même un numéro là, tu vois, il y a une copie, ça vient de ma directive pour que tu aies soutenir Bana. Oh, nous surtout baza awa
En tout cas, merci beaucoup. Partout dans le monde, c'était votre humble frère Gartino de la part de la Fondation FOMAD de Maman Dorcas. Merci à mon coordonnateur Biano. Merci beaucoup aussi à Maman Dorcas. Merci à mon caméraman Sergio. Et merci vraiment à toi, ma sœur Imdolakina Bisso. Bisso Tokomo qui est Bisso. Merci biso pe dosepeli na visite na bino na ndenge boyotala biso. Nzamba pambola bino kaka to continue obondela mpona Mama Dorcas. Nzamba pambola ye apesa ye ebele po toyebi so azwi ebele akokanga motema te mpona osunga esika oyo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toi et moi, on se retrouve tout justement après cette émission. Nous allons se voir. Il y aura d'autres émissions que nous allons passer de temps en temps ici. D'accord, sur Félina, ça marche parce que tout ce qui va monter, tout le monde va bénir Bisso, à bénir Fondation Abisso pour que tu aies tout contribuer au moins quelque chose pour l'achat. Il y a parcelle, pourquoi pas aussi la location. Il y a parcelle. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.